la Yerusalema, Bamama 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 la Yerusalema. Parce que na clip auto tukulanda ba mama na Yerusalema inspiration wana euta kinanu wapi yebisa biso yebisa pe bandeko bazolanda biso. Bon, inspiration wana euta wapi et pas nzambe ti. OK. On andimela ki. OK. Nzambe na tonga moni na epa na yepa na nga. Ezaki so na vandi na ndako na canapé na nga na ba 10 heures wana obetaka kita ponga yaki kitar moi kitar butu. OK. So na beta kita na bando yembango na zomo so na teli ko na zomo na bandako mo lokola ya matete. Na fandi ti na zo keneka ne wana egna 1992 na zo beta na église so na zo beta ba bazolela basala nzembe bazolela banzembe bazolela et que nous sommes en Saranate. Nous avons besoin de parler de bon belé. Moi, je suis dans l'église de Makabapamba, ma part Makabona, on a son Makamusus. Donc, et quand on a dit, et ça dit que nous avons un studio. Nous avons un studio et qui vient Tony, il y a Faraj. Vient Tony et Denga, dans sa chanson, album, on a 6 chansons. Est-ce qu'au consultant, il y a un producteur, il y a tant de bazala qui va boya qui ou bien comment? Les producteurs ont trouvé dans combien? Les producteurs ont regardé au Baïbanaki. Nan. Antoine Katoto, Philippe Loubassou. Bazaki bato na sali nzembo na quelque chose bango babi ah papa Diana toi na nzembo pele awa oyaki avant yo musuna to bimicité. OK so guna ah na nzembo pele musukuta na bimicité. Natali ngabe abongo na sela bonti wapi. Bon na binsaka pona lokuma nzambe. To avançaki titi na ndenge omona ke ah mais musique yango yo mais banzembo panzani mais tellement na producteur te moi ça va jamais na yate na producteur te moi vraiment na mon estimo nzembo ndenge nzembo futaka ezalaite nzembo ba pirateur ba memi ba mboka na bamboka zoka ah to ko na Uganda to ko na Nigeria ah to tilelo. Oui, n'attends que balobe que ça l'église, dans ce que nous bêta, l'église nous soupe tantôt là on comprendre, mais en tout cas. N'a pas concert. Bon, bah concert, oh ya minene, oh Marco, oh ya ba na msoba Mike babeti, ah wana nakutana na producteur wante. Bon, on attend nos réseaux bêta. Tantôt pas la route au monde à côté na taxi mobile et zo bêta. Mais bah éviter que yom tout. Ah éviter. Mon affaire na gagné, mon aba ah mon banzembo penda yango yo. Ah ba to so ba kendo na affaire na nga. So na komina rena na kiti na kenanga. So pe ezo bêta na mamatanga msu na zo de kala babala wana. Ah. So na moni moite na freiner na côté baba mususu. Et puis ça rend moi passe. Donc là on se retrouve en côté. Donc on se retrouve en côté puis ça rend passe. Pour jamais na vie au ressort bato mutuka mo ekufi ozonga makolo. Ozonga na bare otambula on ba taxi biso a jaune. On na route bato ba uté. Pour et ça moi passe mukene motema. Autant de niveau nzembo ngo pe des années et ça ma casse et bungate et si la raté bon éviter ce qui nous a gardé en pourquoi ciel ouvert lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese moi milikola baninga bina ye ciel ouvert
ciel ouvert, oh, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, oh, na Vincent Makeba. Mbote mingi na bandeko nyonso oyo bozwi libaku ya malamu na ya kolanda biso na mokolo na lelo émission na bino bolingaka mingi Ciel Ouvert TV boyebi ke eza chaîne oyo ezalaka 100% makamba bonzambe eza chaîne oyo vraiment ezoteya ezoloba toujours bosolo kati na ba émission boyebi yango ke tosengaki na bino tolobaki ke bo aider Ciel Ouvert TV na mokie kaka oyo ozozwa. Parce que chaque émission, Patriarche Vincent Makela a dépensé vraiment bon ebele. Tindela biso mbongo na yo soutenir chaîne na yo, tindela biso ba pareil. Autre travailler nango vraiment Nzambe ya Patriarche Vincent Makela akozanga te na koyeba na kopambola yo. Na micro eza Pasteur Flamme d'Angola. Na caméra kuna na moni équipe eza costaud na moni frère na biso Kevin Makela. Na moni na réalisation kuna l'homme valable évangéliste Cédric. Cerveau moteur nde azali na réalisation kuna lelo na yambi évangéliste Diana Manzenzele aza un grand chanteur ayemba nzembo oyo ti lelo ebeta kakaka donc avant na présenter ye donc na présenter pour notre bande d'émission na kosenga na l'homme valable na kosenga na frère Kevin boti la biso no nzembo comme ça tant tokotala toyeba muto onga na yambi na mokona lelo tolanda. Barana basa baby sambo
oyo napesa bino bara na pase bara na baseyinda sase bato bakangi makasi tikela biso bara na pase bato bakangi lisusu tikela biso bara na pase. Voilà, nous sommes les retours sur les plateaux. Nasi bandeko bomoni bolandi nzembo. Nasi bo découvrir déjà hier. Nebi ke batebele bo komi tungisama. Akenda wapi azali lelo. C'est l'ouvert TV et découvrir hier et lukiye parce que bo tinda kabiso to luka ba musicien o ba mona na kate. Ndeto lukiye lelo to yeli binoye. Bonjour évangéliste Diana Manzenzede. Bonjour Pasteur Flamme. Nalobi totiko yam tokolanda chanson na yo oyo mais nayebi ke avant o décortiquer to lobela na tina na nzembo totiko yoka na kolingana nu oyebisa biso parcours na yo ezalaka ndenge nini obandaka koyembela nzambe ou bien obandaka quelque part. Merci Pasteur Flamme. Na vie mutuno surtout azana ebandel na ye. Po Bible ya mo ezoloba ebandel ezali pe suka ezali. OK. Ngai nakobota manangai nabotame par esprit à musique. OK. Donc papa nanga buka nga ba guitare au santé parce que na sous soliste au santé na liawa. OK. Na parcours nga na peta solo na ndengo santé mais na pe na chant. Alors na ba 1974 wana to tanga classe na primaire nga na ki motoyo ermo na ke classe ermo pe na kimi ermo pe bongo gaka. OK. En tout cas, on a des autres côtés à Makamsou parce que la musique est là au moins makila. OK. Alors, na Kokola, toi qui na chanteur mon na pays na biso, qui Mopero. Mopero, OK. Mopero ana kende tonga bete ba musique na chama ako comme appelé pasteur. Mais na temps on a biso to salaki azaki na monde Mopero azaki moninga kulutu me moninga. Parce que mon père soit au bête, au bête à l'effet des rideaux. OK. Donc au bête avant, toujours bête à musique. Wana yona solo ou bien bande koyemba. Wana na solo, na solo penza. OK. Même ba solo msusu ya mon père na au bête en tout. Alors, na solo, ti va 0 heure, mon père à côté, chama et bandi. OK. Donc parcours na ya wana na ba na beta pe na ba orchestre msusu za kinawa. Monsieur Koufa Nango, Naba Ndekona Psolo, Bipolina Fulu, donc toi qui Kobeta Naba Ligue Naba Gigi Chaloba na Canada. Alors, parcours et on a donné une musique trop. Après, Bakota ba 80 quelques, Nego Mona que Nabano Mona que Toko Beta ba groupe Kake, Yamobutu, Yaba animation. OK. Alors, je pose à un groupe wana. To beti animation belé to beti ne komona ke ba makamsu na lomo na kuna ezo simbanga te. Donc ma belle ka ki mingi ya komona. Tellement to lega na ba molimo nzambe et salika ke na bongo na motema ndena ke nza malamu. To na kenza malamu na période ba 80 quelques na côté nza malamu nande ko na audience to akine lo a kabinda. Tobando yekola kusambela. Oso yekola kusambela. Mais kusambela ba yekola ngote. OK. Tobando yekola kusambela, tondo tika cigarette muke ko tika mwa noa kuna mela na ngompe nzate polo ba me sama makasi na baninga. OK. Cigarette ka ambassade. So na meli mwa muke pa na somingu ba na sori munoko na zomi na église. Wana débit. Po ba yeba te. On a maté. On a pas maté, ils ont bien pour comprendre en côté. OK. Si malé, mais toi, tu vas m'assanger, toi, tu vas m'embêler. Les autres bien bien en Zambie. OK. Alors, à mon avis que le qu'on a bon le thème, art dans la musique, et c'est ce qu'on a comme c'est dans le colo. OK. Nzambo a moi nakate. OK. Papa Diana, c'est là non moi muki. Na lobi tangu obandai ko beta musique ya mukili. Est-ce que les parents n'ont pas autorisé aux qui n'ont pas classe n'ont pas parents n'ont autorisé au bête musique à mukili bien comment? Nana papa n'a qui guerre. Ou t'as quitté de ce babouka. OK. Donc au bouga ba guitare. N'a pas regretté parce que egi ma art nangai. OK.
pour son ça va recherche solo na ko son tato 23h00 OK na 5h funa la mukilo soso donc là li mozo ba parti mozo beta na matoi loka bazo bisako OK et puis na beti solo na vie na nga bato ba bini na ko sakana te na vie ya mondo wana na beti pita solo na ndenga calme ba o ba binga même o ba na Luanda na ngola o ba binga bazali na dit que papa moninga zolanda yo oui azolanda nga pa moninga donc na beti donc na l'équipe parcours na nga ya ndula monde na ndenga jeté donc na beti penda ndule mais na esprit na loka c'est fona comme un grand musicien hein le quoi ba manongo ne ba commande zomona mais ba makamoga ne salika pa ne okuta groupe kake après tout okuta ba groupe animation mobutu wana ko dime ko betaka kitarti ba makamna la mona bikoba osana te donc en tout cas échanger un esprit n'habiter faut na bongo na motema ou les inviter. OK papa Diana zela no mukie parce que tozolo be la parcours na yo na lobi na tawana yo bande ko beta solo guitare solo so na tawana ba grand soliste nini oyo yebi basaki bande ko beta na musique mukili net banani ba bongo wende ba pepe feli manuako oyo ko zo ba popolipo parce que popolipo nga no remplacer na orchestre boye na ngiringi na feli ngiringi na feli ngiringi ka oyo ba ko zo nga ba yo zo nga na njil ba ina na feli ngiri ba tselinga ba disque on a répété banze bon parce que popolipo alongwa ki nae OK et puis na moment moko pe boye na ko kota so empire bakuba oya pepe kale na sosa qui des drummer des solistes wana na neni na we ba suite pero ba sotras et bimisika OK alors na kota sosuana toi des solistes des drummer ba bwingi pas alaki bwingi alaki bango no so balaki na Doris alaki OK kota una ba vers 13h 14h ba yusuko bobenga ba nouveau na ba ya ba benga ba nouveau na premier soliste akotaki abeti ba mo ba moni boyo zana noir drummer so akoti bo zana noir na pe na koti na to na koti na beti na tango na beti wana pe be go ngai OK ba bio oya la répétition so elo e kimsa ngai po ne be ga ke bien zali makamto ya bien bo kine répétition bo ba mia makambebele OK na suka bo zo ka tike ndenge ya laka o ba futa na so 13 oyo etika na poche exacte OK ozo na mpia na pale na bia ndulo nga kansa ndulo ya passe ana kimi na OK to na kimi na moite na mikota na mama nzambe de na kota mama nzambe na bonu motema nzemala nana yambisa ka Yesu bon muninga mo wa uzanga comme de diance mona kinga sana yemta yambisa Yesu aki fase na nga atala kaka azanga kabina zanvi yemta memenga nzelo na ti lelo ne ko bongo na motema na moni pe kana sa musique chrétien. OK voilà au la musique chrétienne to bandi vraiment awa parcours no pena malamu e bandi nde awa parce que ngana lo ba na clip auto tsukolanda ba mama na Yerusalema inspiration wana e utaki nanu wapi yebisa pe bande ko bazolanda biso bon inspiration wana e utaki wapi e pa nzambe ti OK on andimelaki OK nzambe na tonga moni na epa na ye pa na nga ezaki so na vandi na ndako na canapé na nga na ba 10h wana obetaka guitare mpo nga yaki guitare moi guitare butu OK so na beta guitare na bando yemba ngo so na teli ko nazomona bandako mo lokola ya matete très bien OK o bandako akan mais so na teli penda bien mona bandako ebungi na OK na obeta bon na ko comprendre que nzamba atatisa nga Jérusalem mais bandako no e roi matete OK moi pas ça va te parce que bato moi pas comprendre yo exact pour e miso molimo na fandi ti na zo keneka ne wana e na 1992 na zo beton na église so na zo beton bato bazolela basala nzemba bazolela e kino option ko sakana te na ko beton bo ba le sa ba mbongo ebele moi na kene na église na makaba pamba ma part makaba na ozonga suna makamususu donc et quand il y a ti et ça dit que nous à côté studio vous t'aider dans le studio et qui vient Tony ya Farachi donc producteur à la raté t'es producteur a été
vieux tona edenga na sali chanson wana album wana avec 6 chansons. Est-ce que au consultant ka ba producteur il y a tant on a bazala qui ba boya qui ou bien comment? Ba producteur on toyina mon combien? Ba producteur ba gade o ba banaki. Nan. Antoine Katoto, Philippe Lubasu. OK. Bon, autant que na Sudan, si ma bato na bagité. Ozomona. Si ba producteur wana bazaki bato na ton na sali nzembo na quelque chose bango babi Papa Diana toi ba nzembo pele awa oyaki avant yo musuna to bimicité. OK soguna na ba nzembo pele musuna na bimicité. Natali ngabe abonga na sela bonti wapi. Bon na bimsaka pona lokuma nzambe. Alors mutaida ngai na kota promotion ezaki frère Zingila. Frère Zingila a toujours en vie. En Belgique. Ye mutaida ngai. En tout cas aidanga pina bien na kota promotion. Na muke to na mingi azaki na. OK. Et okani bando beta ba radio ti abudi pe na clip mususu me simba te. Na ton ya voyager nga mono ça la clip mususu bien. Na Blaise pasteur Blaise nani ta kumbe bungi. Tu ko sala ngo Blaise Toko. T. Bossissa. OK. Blaise Bossissa RTP. Yebta sala ki clip wana a filmer ngai ti to se matu to bimisi yango. Tina pasteur au monde na kata clip wana pasteur Valentin Banza asa kufa na 2014. Bon pe ba ida ngai tina ndenge zo mona to avansaki. To avansaki ti na ndenge o mona ke mais musique yango yo mais banzembo panzani mais tellement na producteur te mona sa ba voyage amener na yate. Na producteur te moi vraiment na mon estimo nzembo ndenge nzembo futaka ezalaite. Nzembo ba pirateur ba membi ba mboka na bamboka. Mboka na bamboka zoka to ka na Uganda. To ka na Nigeria. To Tidelo. OK, Papa Diana tu as toujours carnayo toujours le parcours et à Papa Diana bolanda biso vraiment avec beaucoup d'attention. Ce qui ba tindeli lien émission oyo partager yango parce que ba tumingi ba ba kaka ke Papa Diana manzente de akufa mais il est toujours en vie. Bo soutenir ye penzambe akoyeba na kopambola bino. Évangéliste Diana manzente les questions za boyi. Na lobi na tanwana oyo bimaki. Tant obimisaki premier album yebisa biso ba enenini ya musique ya nzambe o bazalaki banani bon ba ene musique bazalaki na bango lokola couple buloba azalaki OK eno mususu nani mete azalaki tozui baninga biso ba Vox de bazalaki Nzalo Balenza azalaki Mumbaya azalaki Pepe Kibala azalaki bazalaki ebele na période wana kaka na tango wana na bise banini wana bon Patrice Bandoka na mwasika c'est que c'est tokolo baba aussi ba frère Patrice donc bato yo tangi boza bango même promotion donc ba on est ba tikali baza ba yaki na sima na yo bon monsieur pe na tangi te to yaki na bango OK tantôt na tangi te mais ba monsieur pe ba sima n'est pas matu Samuel ba sima te matu Samuel sima te ba matu kutunde ba zo ka chance a koyokana to na bango na musique kaka même période OK mais ko bima mutamta ina grâce na ye OK biso to zo bunda mais grâce la ité mais matu akona ki déjà matu ayokana ki après monsieur pe to bandokana sima matu zo beta nga pe na zo beta tanto mona to ke beta place moko matu beta nga pe na ko beta OK zaka ndengwana OK siko tango nzembo ebimi en plaire siko est-ce que babande ko bengisa yo na ba église o bande ko kendo ko yemba pona lokumu na nzambe ou bien comment oui na tango bimaki balo bengisa na église na zo que no beta l'église musu pe tantôt là comprendre mais en tout na ba concert bon ba concert oya minene oyo marko oyo ya ba bana biso ba Mike babeti wana nakutana na producteur wante producteur wana nakutana na ete OK dona nakutana na ete po moni eloko wana ndenge bimelaki fallait producteur azala yende mtanga akutana na bato wana mais le producteur ala ete donc ça que passe ya ozo mona peke et peut passer pour bato atteindre nga OK c'est ça voilà na dédié émission oyo na patriarche Vincent Makela yazali DG ya Ciel Ouvert TV na dédié ngo pe na molongani na ye
Mama Bénédicte Makela wanazali motema ya patriarche Vincent Makela na dédié yango na apôtre Idi Amin Linzoki Mbombochar prophète chancelier Lema na dédié yango pe na major Pichu Lukeba major Pichu Milandu Lukeba na force na dédié émission et pas na yo voilà évangéliste Diana Manzenzele na lobi idole na yo na musique ya Nzambe ezaka nani idole na musique ya Nzambe Zambazo Lokumu. Bon, Moninga Malam na idole na Moro Ntsumba. Ok. Quelle relation vous avez entre yo na Moro Ntsumba? Na Moro Ntsumba. En tout cas, Moro Ntsumba, on a bien qu'il y passe ça. Ok. Parce que tu as une relation très profonde. Ok. Donc, tu as tongo, tu as pourquoi, tu as midi. Donc, tout ça, la paix, Bissala, ici, Moko. Côté isika moko bon isika moko nous autres mais en tout cas toi la pinda toi na banda ko eta na ndanga ba kita na ndako bana bébé biso bana en tout cas ama muninga. OK. OK. Voilà na lobi tango yo kaka nzembo na yo oyo sala e beta kana ba mboka nyonso izo beta makasi yo siko na minute oyo yo o santaka nini na ndenge o se retrouva na yango te omonaka nini parce que yebisa biso parce que monde entier ba olanda biso parce que ciel ouvert TV dans émission ndenge zo kota mokili mo ba ozo o banani ba ministre ba député ba tout nyonso ba landaka chaîne oyo parce que la chaîne oyo zolo bela bosolo tant omona ki betaka o bénéficier nango te sala ko nini na mutema bon natango noka ezo beta tanto pe ya kuto mona koti na taxi mobo ezo beta mais ba yebite ke yom tu ba yebite mona fena nga nie mona ba ah mona banzembo penda yango banzembo yango yo ah ba to so ba kendo ba pena fena nga so na komina rena na kiti na kena nga na olbelo te parce que bible lo bible buna yo e mi kumisa yo te ba to msunde ba lo ba pona yo OK na lo ba ke loko te na kiti na kena nga so pe ezo beta na mama tanga msuna zo de kala babala wana ah so na moni moete na freiner na côté baba mususu na kena nga so pe na moni ah ba ko yeba ngati na leki na nga pona via makoloti bon tantôt ezo beta na butu na zoka tantôt pe ezo beta ba mboka mususu ba to zo bisangai et ça là nga bien et ça là nga bien mais et peut ça nga moi passe donc on a se retrouver dans côté donc on a se retrouver on te peut ça nga passe pour jamais na vie okoso ba to mutuka mo ekufi ozonga makolo ozonga na bare otambula ona ba taxi biso a jaune on nga kutu bato ba ba uté pour yo ça moi passe mukene motema autant niveau nzembo ngo pe des années et daga makas et bungate et si la raté bon éviter ce que nous avons gardé ngo pourquoi ye moi ibi voilà nalingi osala nanu extrait oyembe la biso mwa nzembo ya ba mama Yerusalem vraiment et c'est pour ça sœur divine Losambo Joëla Flajo eska bazali et c'est pour ça bango na kolinga oyembe la biso nzembo na ba mama Yerusalem parce que bato ba yoka pe mungongo ndenge oyemba kyango baba la ah wona eza pena ye wana parce que bato misipe bazana ba ondima te mais faut osala moi akapela moko boye et sala malamu pona lokumu na Nzambe. Bon, en tout cas, on s'est rappelé bien. Tantôt, on s'est dit, mais bandi marak. Ok. Parce que la minute, on a cassé. Cassé pourquoi? Au moins d'un avant, on a beau. La travaillation n'est pas karaté. Ok. Comment il peut être découragé? Ok. Et on a posé la guitare. Dans ça, la 15 minutes, on a tiré avant. Alors, n'est-ce pas? Mon gongo est en discipline. Mon gongo est en discipline. On remet la main à pioter. Pilipili ewa mungongo te atanguba nguba ewa mungongo te mais siko na zongela tout pour ne bige ah elo ni susu alors so mna imba boy ezapna bien te jo mususu. OK papa Diana lobi jo mususu donc bazo signaler biso kala mingi photo shité déjà bazo signaler biso papa Diana na lobi boye na yebi ke o eza première émission c'est pas la dernière émission na yebi ke to ça sur émission ya mibale na lobi ngolo banini message nini clé aux anango pona ba producteur ba papa moninga ba olanda ona Luanda
namoni ba prophète Jérémie number 1 ba na Luanda bazolanda yo, namoni pasteur Zule na Luanda azolanda yo, pasteur Pedro Matondo Kisina azolanda yo. Message nini o s'adresser na bango? Merci. Pour ba papa Muninga ba prophète Jérémie na ba homme Sototangi pasteur Pedro bango nyonso nzamba touché ka mutema na bango. Nzamba touché mutema na bango parce que na pe na ya kuna Luanda. Mais ngana ba condition moko ezali bien pour kokene ba mboka mususu kokene ba condition moko bien te ezala bien te. Ce qui un jour ba kolinga na ko kuna ba bongisi nga koya ndeni na koyi kokoma na komi après to bongisi ba concert mususu tina ba église na kobeta na ba tantu oyo bango ba bengisa nga pe na ba mois oyo na kosala après na zongi eza mabete. Ok, na bosani ndeko mo atunenga ben ngai jour na koyambo na émission na tuna kombo ya orchestre eza nini? Kombo ya orchestre na kombo na ngeza nini? Bon, kombo ya orchestre ezaki Bagalatia. Bagalatia, si siko répétera kaka? Bon, to répétera moi muke mais na zonga moi sima muke mais soki appui na moi maka appui gu na ngwe zongelinga en tout cas yozande mususu. Ok, pesa biso numéro ya téléphone na yo plus 243 09 97 533 121. Au Bandeli 09 97 533 121. Ok, na habité et l'on dit sur au beau sanon oloba pour na tolinga to clôturer net nini à part ba dédicace au pesa bato bambote. Bon, et l'on mona ko oloba kaka bato ba ndibiso ne bité soki bato ba la mitema o ndenge balé ko sunga ba musicien kala soki bazali. So bazali en tout cas musicien asenga soutien pour na musala. Nana posa musala o na moi ajo na teke nango na sala on soubien parce que banzembo ze belle ebimate. OK. Nana album na ça en 2014. Moi ça clip na ngozate ba moyezate. Moi pena ça promotion na ngate so batona bazali producteur abima pour na deuxième album na nango. Comme ça a aider nga tout ça les campo bien. De producteur on na monana. Même so azana Kinshasa te. Même ana bamboka msusu pa na biso amonana. Akomelo na WhatsApp. Amonana penda donc tout ça penda deuxième album bien et okana. Comme ça et vous allez bien et puis dans la pour ça banzela ba voyage msusu ya efungwama. Efungwama pour Afrique, Europe, États-Unis. Pour na nzembo yo. Bisike kenda na ba Nigeria, na Angola, na ba fille d'ici de beta ba mona ngai na beta ngope tokuta na bande ko wana. Et vous allez bien. De ba edenga na ba opportunité wana ya ba voyage. En tout cas et vous allez bien. OK. Bambote. Na pesi mbote na batu nyonso ya mokili mobimba parce que ba bikela Nzambe. Vraiment Nzambe ale kana kosunga na pesi passer Blaise aussi sambote Blaise Kukana na pesi mbote. Nebi susu na kopesa mon ami Adelin Vianga mbote na pesi Moron Tsumbu di pasa na ngai mbote Nzambe apambole na amour divin na bosanité koyeba susu kopesa mama Viki mbote na pesi susu Aimé Banza mbote ebele Nzambe ayeba na kopambole biso bato bazé belé bosani patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela mbote na papa Moninga mbote na prophète Jérémie mbote belé. Pasteur Zule na Luanda. Pasteur Zule mbote belé botiangaka bomona ngai bosunga et vous ça la bien. Nzambe opambola bino. Merci. Voilà, on est là qui évangéliste Diana Manzenzele Oyoto vraiment ciel ouvert TV et qui n'est que Lukaïti na source de juillet et qui demande Nabino hier de juillet c'est pas pour la première émission pour ça on a une émission belé peut beaucoup découvrir ba producteur numéro na ezali wana bo bengaye bo komelaye bo tinda billet aya ko beta ba concert parce que nzembo yebana mais la personne physique bato bayebi ete bosala makasi pona lokumu na Nzambe pe Nzambe akopambola bino na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra na moni frère nabiso Kevin Makela na réalisation na moni évangéliste Cédric Makela l'homme valable Nzamba pambola ye na pesi mbote na maître Daniel Tumba maître Jules Consolata maître Idi Amin Linzo Kesha mon avocat Cambès na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles Asie Moutale papa Dubaï bon partager émission Oyo José Nzita de Bruxelles
tonton Maya Maya Tomo Maya Moto mon habillé mobali ya Mama Tita prophète Condé de Paris Mama Bijou Condé de Paris que j'ai sali de loin na pesi mbote kaka na Major Pichu Milando Lukeba na force yenda simbi kasavubu na maboko to senge déjà demande na bakondi bon matisa ye akoma général parce que aosala musala malamu Major Pichu Milando Lukeba na force asimbi kasavubu na maboko pe na bosente na pesi commandant Ekwa toujours ka na force nzamba pambola yo sans oublier commandant Achille na district à Victoire asimbi funa na maboko ba osala musala kitoko bo pesa bango ba grade eko zala malamu na pesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka bana nyonso ya Les Rochers sali Docteur Mata émission ngoyo papa Diana yoyo partager pene émission oyoyo Docteur Mata partager émission oyo penzambe akoyeba na kopambula yo nazo pesa mes condoléances na Vallée de Bereka oyo tote kobungisa ineser akufaki vraiment molimo na ye epema na kimia ba programme nyonso tokozongo na ba suite ya ba émission oyo et koleka je salue mon bébé que j'aime beaucoup les bébés Miradi les bébés de papa Flamme ciao.